Congo Millennium. Tatiana Osango, très fort plus que Foreman. Pour le moment, la diaspora, si vous ne avez pas formation en source, contactez Tatiana Osango dans Congo Millennium. Ibiso nyo surtout. Voilà Congo Millennium. Tatiana Osango, information en source. Je vais appeler aussi le confrère Louis, parce que ça devient... C'est qui est curieux que... Aucun ici. C'est à eux de nous dire. Tout le tribunal a un problème. Le problème là, compliqué. Les corps absents. Là, on venait même d'appeler le président. Il a dit je vous rappelle. Bon. On est là depuis 13 heures parce que c'était depuis 13 heures. Il est 16 heures moins. Bon. Proposer la bangoti, bagoya. Ça c'est le président qui m'écrit un message. Je vais lire le message du président. Merci d'accepter que je rappelle après ma réunion. Ça c'est. Maintenant moi je vais l'appeler. Ils ne peuvent pas nous dire en réunion parce qu'ils ont renvoyé l'affaire aujourd'hui. On renvoie l'affaire aujourd'hui et puis on va tenir une réunion ailleurs. Ça ne se justifie pas. Bien nous avons confondu la date. Non, du tout. Hein. Ils ont renvoyé l'affaire au 5. Et aujourd'hui nous sommes les 5. Il ne peut pas être dans une autre réunion au lieu d'être ici. Moi je vais l'appeler. Moi je vais l'appeler. Je vois ça comme vraiment désolant comme attitude. Mais oui, c'est quel comportement? C'est pas correct. Vous invitez les gens, vous les confrontez et vous-même vous êtes Vous ne respectez même pas la partie accusée. Parce que maintenant la partie accusée qui est en difficulté, elle est victime de tout comportement, elle continue à être victime. C'est pas normal. C'est pas normal. Le président de retour, le président Gaston. Une fois il m'a appelé de la police. C'est fort pour ne pas me fâcher. Je commence à craindre d'atteindre le seuil où je vais cesser d'être poli. C'est quand même un minimum. Oui, c'est un peu d'écart. On se force d'être... Sortez, madame. Mettre les artères à Niam. Président Kassonga. Wapi, foto zinalenga kumona ngapi. Depuis to banda to mona. Mona Président na mwi wana wa tete.
Bonjour maître. Bonjour madame. Maître Harvey, tomoni penza bokomaki awa depuis na ngonga ya 13h kasi eloko nini esali te lelo tomona mwana mboka Eliezer asamba te. Biso pe tokamwe po ti tolongwaki mbala ya nsima oyo toyaki awa toyokanaki toya kosamba lelo mpona partie adverse bazalaki na besoin batémoin baya. Bon, ndenge musala biso esengaka soki avocat ya partie adverse asengi topusa makambo mpo amikokisa toza na obligation ya kondima likambo wana. Tokamwe lelo tokomi moto aza te tozoyoka kaka na nsima oyo batindaki soki nini soki SMS soki mpe nini ke makambo epusani mpona lobi me eza ndenge mpenza makambo esalamaka te soki tolobi totosa mibeko totosa na ndenge elingi kasi tolingi mpe te topesa impression ke client na biso aza kobanga kosamba yango wana bozomona ntango nyonso tozoya client na biso azali mpo aza na conscience na ye tranquille balingaki tosamba toye kosamba alors toza koliki ete lobi nde tosilisa makambo yango une fois pour toutes mpo eza ekoma te likambo ya kotambusaka bato kozongisaka bato kotambusaka bato toza kotosa tribunal tolingi mpe tribunal etosa mosala tozosala tokoki koyaka boye te tolekisi ntango mingi ekomi mpona biso bavoka babandaka kobenga toyeba likambo nini ezosalama toza na tribunal de paix eza tribunal ya bajournaliste bapanzisango nyonso esalamaka na ndenge makomi na ndenge ezosalama boye normalement tokokaki mpe a partir ya lelo kozela kaka batindela biso mikanda mpo toyeba mokolo ya kosamba soki tondimi toya lobi eza mpona tolingi likambo oyo ewumela te tosilisa yango donc yango wana toza quand même déçu mais bon eza makambo eyaka na mosala tokozuza na client na biso lobi tokozala. Merci beaucoup maître. Ngai muna tondi bino moto mwana mboka Eliezer Tambwe est-ce ezosala ope mwa kobanga te makambo yango na kobanga nini oyo komi kokimisa nga bango wana bazoloba na kobanga nini moto abangaka kimaka ti dossier oyo ebanda naza na poto balobi nanga soki ozongi bakokanga yo nazonga yango nazokonseye bandeko soki oyo kike bazoluka yo ndimaka kobima bakanga yo esila parce que kobatama ti wapi. Alors, il y a un peu de continuer. Je pense que l'avocat va le plus important. Rendez-vous lobby et ça n'a pas mobilité de cause à la. Wana na ebite bavoka nde mutu bayebi soki eza mpona nini naza sous surveillance judiciaire omoni nalingana ke yamba ebembe ya papa olaki nalobi soki na niati kuna baniatinga epuis nakosolola ebele te na bato soki tosololi ebele baniatinga eza ndenge wana je pense que nayebi te me tokende kaka na dossier yango na suka te. Donc tokolika te lobi tozala biso nyonso. Oui, bon était maître gentil. Tozala lobby. Donc tokoya lobby parce que
toyoki yango ya koyoka lokola ezoleka lokola mopepe mais ye banotifie ye te donc tokuti koyoka yango kaka sikoyo mais puisque ye nde aza concerné est ce que tokoloba toya te tolobi te tokoya parce que toza déterminé tokoya likambo yango mpe esila mpo balobi eloko nini yango esilaka te toza na posa esila. Merci. Wana bokoye bangolobi wana bokoye bangolobi ona maintenant to samibeko to sala ndenge il faut to faire acte que to yaki 13h tozolongwa 16h 15 minutes donc bon filmer ba mesa na bakiti non ah ekomaki tolali na mesa tolamuki oya kolobeza ke ata mukiete Eliezer Tambwe abangi kosamba na likambo oyo tangu nyonso basengi aya aye una audience oyo esalamaki te mpo parti adverse alobaki mokolo wana batemoin na ye bakoya batemoin baye te totindiki lelo toye baye te baye koyebisa biso ke audience ekomi lobi butu ekozala ntongo ekotana lobi mpe tokoya elakisi kaka ke Eliezer Tambwe banda makambo oyo ebandi ti sikoyo aza pre ya kosamba na adversaire oyo amemi makambo na ye awa donc lobi toye mpo tosilisa. Maître, un mot. Je ne suis pas tenu de parler pour l'instant. On voit demain matin. Merci. Merci beaucoup. Nabandeko Balandi ya Congo Millennium. Naebi Kepenza. Bozali ebele scotché kolanda émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo. Esengo ezalaki na ngambo na biso koyeba te bozali ebele. Lelo tozalaki na affaire Eliezer Tambwe na UNPC likambo ya diamant ya Ngoika Sanji. Si lelo likambo yango bazokata yango nanu te à suivre lobi tozala lisu awa na ngonga ya 13h pour que toyeba bakati ndenge nini. Merci beaucoup na Riki Dibenzi number 1 ya Congo Millennium, De Gaulle Mavinga le roi, il y a la reine Agnès et aussi Maman Ngouli, champion à ma bouche éternelle, champion. Je vous aime beaucoup. Fofana, merci beaucoup et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Boza tellement ebele bolinga rabiso, Cécile Osango ya Serge Katembo. Merci à toi aussi mon ami de tous les temps, de tous les jours. Donc nalingi bino nyonso Eric Lusandu boza ebele Kinshasa, Congo Brazzaville, Europe mobimba na pesi bino mbote.